Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les artistes qui ont choqué. Kaka ndekwana na lobi nani comment nani? Papa Océan. Papa Océan. Yango na kasi. Koba Tito, Christian Petit. Soki bino mutubo salanga boye. Soki bino mutubo salanga boye. Eza bino na nzambe na. Et ça là on était OK, va OK. Et ça mabe, ça mabe. C'était comment expliquer ce nom bon, et là on est ya kubuka maladie wana. Nakona kama mwana kama ngamo sala ngama wa mni mkomso na bembe ya kuna moni ndeko ngwa zoya. Et ça mama mi se mangai. Garçon wana biso kenanga na Tito. Tuna Tito tena kabinda. To ifa to sa pipiste mo amai. Agodo mesa de kabinda e papa menga. To kei, to ekuta ndeko na biso Océan na ebaka yepete ngaka sande mogondo bazana Christian Petit na mama Zidane tanto komi na aéroport to kitite to kitike blo na hotel to zalaka to ke soma ba simi poto to benga na kini nde to komi to moni ndeko mo wa mwasi mtaibisa ka biso oh bandeko pe théâtre bazana hotel moko eza awa ona lona mission nzambe na otamula butu moyi bandeko théâtre baza wana oh bandeko te bazali nzo jo ta fi ngake ngi ake websa bango kisito kuti na paratito to soma basim to noso ko bimato ba bazo ba ye ba yambi biso na moni ndeko nga ona Océan ona mission nzambe to swana te to finga na te ngapi na problème te ngara to jouer bono jouer na été Zidane nzambe moko na bako Zidane ina benga Zidane alors Zidane bon c'est papa Océan nini kuna kabinda abano bano alikolela à côté. Non, on a initié, on est là, l'autre côté. Tendresse à l'autre. À mon avis, nous ça les réunions. Ya biso to sa réunion ye azanga succès ni ko le biso biso de bani kula na kapinda to kene to sala ba succès ba ngola to so ba mboko to so ba 8000 ba 5000 to zo bon ye lek na biso to sala ba succès pour ani wana magman buta wana ya pona ko loba même na butu wana o ba ko loba te ye appliquer bazaki na boîte bon mi balé oh Zidane wana finga na été papa na biso nzambe na lobata ona ofuma biso nzambe nzamba we wangai ngai batute ngai tena sala makama mabe na sala mutu mabe a na kisasa ngai batute tu là qui on dit même na famille na yo même na ba famille nga balinga to funda oui balinga to funda mais bande kumso apesi ngate so funi so ko oh aza mutu ya mabe tika bo mamutu mais ti bebe o yeba ila makama na bango yebaki te makambo nyonso ekomati boye yona bi donc bo nasengaka bolimbisi po pardon. Ce que l'on voit, c'est un message qui repose dans Papa Océan. Au choc. Ça, c'est un pardon. Dans le banine. Ça, c'est un pardon. Azam mutamukila. C'est que ça qui n'est pas checké les réponses. Ah oui. N'est pas checké les réponses. Ah oui. Ah oui. Autant va comment va. Toza ba message mususu ya bato na WhatsApp awa. So na ebiso misusu ça ta 6 mois tanga na été. Mais au moins naza en ligne. Au comélé pene ça des traits et à crayon ana. Parce que si on t'attend, il est bleu sur vert. Donc voilà, le message est ali, tout les là, tout le qui tient la façon, il y a un qui est tombé dans tout ça. Mais Lélie, à chaque émission, nous avons une vidéo, nous avons Lélie, ami tout ça, il y a des gens, il y a des collègues, des camarades, il y a des gens, na bébé moko boye visatika vie parce que kene na maternité et maintenant ngai na obokola bana ya mowei naza musala musuna sala ate musala ezaka théâtre oye moka pesanga lobiki ba vito kokola nango na maboko eza passe voilà to biso ba toza boye soki muta kufi après 1 mois 2 mois une année bokamati bolembi oui po bozu pesate faut que la vérité mais biso bozu comme tel ezate voilà ba to ebele ba kufa be bande kumi ba kufa tika be bana so kanzi oyo mutu pe osalo passe wana ko ba vérité siko biso bato na bato bande ko ba rapime nae ba on ba ozo nzela ba bite mo na visa yeyo on comprend maman azali maman akoy ba mutu nyoso te akoy ba nene mwana visa mais so abi mwana visa ko aider maman na aida ka batebele là tu mona maman saka maman moko bien maman Marie kana benga maman Marie pona motema sana ngo ya munene ko na benga maman Maria il fallait nakutana mère c'est ro na bita c'est loko ni eleka ti lelo nakutana maman te na sa c'est bidou c'est ça bidou na zote na on moni ko mosoto
Nazwate. Mais pas te personne maman et pas bien et pas te. Nazwate ne me sonne. Mais tu dis que va tout ça là c'est. Nga nazwate, ngati le. Na zaki auteur compositeur du Kambango. Papa, ezaka dame di monekene bazalaka na ba batu mususu. Nga na joie na uti pena mboka na ekopesa sango ya Kishasa et changer na mboka. Tout ça là on a na campus kuna. Na sala mais na tika ngo ese na tika. Na lela na mwa elo na olbate. On ataka mokolo ezali so nzama ozinga nazwa. Nazwa te. Na nga nakuta pena mama boy tende nakuta ne bona eso na nakuta na ina. Te o to sene ba to sene sene na to kumbi inyanete. O na zuite na na tata. Docteur a dit non faut ça na moi si moko o za na ye. O na bi vérité. Yo ngina ba na télévision yo pele susu. Te mamu ndi bunde a yenta kana mwana libala to nani. Kasi mamu ndi mwana deji ona lo mwana deji mwana ngayo na kokola hapa na ye. OK. Vous savez ndi na ye. Tout bien ego. Ba combien d'années? Ba 18 ans, ba 18 ans à 20 ans. C'est ça. 20 ans nda moko. Solution pour ton zaki to tinda kai na pour toute famille na ye. Ba siko évolution papa Koba c'est évolue comment? Papa Koba za na ye a bien, au vent de sika mora bien, résultat sinon pesika bien, mais tout ça c'est bon. Bon, papa Koba na za na moi baisse. Na za na baisse faut la vérité. Et que moi si paye à mobali. Pour sortir des alliés, moko ya ba 5 organes d'essence to seigneur combattre là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangu, tine yali, poani, koluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekecho, na kati ya Congo Liziba TV, vous avez une émission Nabiso Kati Oyobo Talarango part de le monde entier, vous comprenez toujours des émissions de message à Kolinga Bino, message à Talabino, Bino message à Talabino, surtout ma maman et pour ça qui consomme les quelque chose ça est important, oh bah les jeunes producteurs Nabino, oh Talabino Nabino Leke TV, vous avez film Nabiso, vous avez ben biso tout ça rana ba artiste linene ya mboka oyo na kati ya Congo Liziba TV eza première fois nanga na yambaye na émission nangai aza papa moko sa mama kitoko aza ba film oyo sepelisa biso oyo sala pe sango ekende zonge kita l'autre ya biso na émission na biso kati vous comprenez que de changer moi forme ya émission na biso zaina ba kiti ase ba kiti eza ya kobeba eza ya bazobongisa tokoluka kiti ya bien poto tia pona ba invité bazala à l'aise pour tozane na kombo ya papa Koba mwana mama Maria na moni mama Nathalie Fikipo merci na nyonso mama na pesi ombote da Nathalie Fikipo na bozali te motema ya papa Paul Fikipo na pesi ombote oyo bazotika ngate toujours na ba conseil na mwana belé pe na bozali te ma grande moi si ambongo belé ya Gisèle Tati Mama Versace monté ma Giclo Prince Winner oyo vraiment ba soutenir nga toujours de près de loin bazana nga toujours wana batika nga TV na si ya Molex Aigle Noir na pesi ombote vraiment rien à dire pour l'instant toi na bongo na moni pe kabongo kasongo na pesi ombote de tout bolinga kaleke chose c'est les mangala valimba la pe na pesi ombote pe ba mission tout ya mboka
oyo bato be batunaki nga fe abileke chu zongisela biso vraiment bato ya kala kala toyoka bango kala yango ete nga lelo naye koluka Papa Koba oyo ya biso za artiste monene ya mboka asala bafilme oyo esepelisa biso oyo plus tokoyeba masolo na ye tokosola plus na émission na biso kati Nzambe yimta batelaka pasongaka Seigneur na tonne pena commission Nzambe ozanzambe batelaka posongo potushaka tata kimina zakati na biso batela biso songa biso Nzambe émission oyo kimia zakati émission oyo batela ba porter fonga mama kama malamu ezala bato batala bato balanda et puis ça peut ba idée malamu na bonne pena commission amen amen mais nazamona mama Maria faut bana mona mama Maria Luki, ayo mta Catholique de. Na mta Catholique na réseau. Kami ba umbo toko bikae, mama e toluki, Ave Maria, Maria. Ngayo yo mwana nayo. Voilà, merci. Nabi que c'est pas famille Kalimobimba parce que famille chrétienne catholique autolingara plus pour adorer Nzambe autolingara mingi biloko ya mama, toza bana mama, toza famille chrétienne. Papa Koba, sur la nayo, ezakati, eza émission na biso oyo, et là na part de le monde entier surtout ba maman batala rapé bana mike ba tout tout on a moi muke to wa tu ba no de soleil Papa Koba, est-ce qu'il y a na kombo ya Papa Koba? Merci. Tu ba muke ya Papa Koba, komba oyo kombo na yo eza na ko papa ba bote na mama, est-ce que Koba za mwana ba bote na ndaka libala papa na mama? Tu ba ki muke na ba. Ngai kombo na ngai Walama. Walama. Donc ceux qui battent baibinga bien, baibinga la kumba lijo. Ko baibinga bien. Tu peux te masolo ya lijo. Moi na bote na ndaka papa na mama. Na mariage. Tous on a muke lijo uta wapi abota ma wapi. Vie ya lijo. Tout tu va non vie na vie ya lijo. Merci. Vie na ngai ngana bota na famille Walama. Papa na komone Walama Jean, maman na komone malonga Thérèse mais ba kene na mamba utu fa balanda nga mikolo yo. Ba utu fa bango mibale. Naza deuxième, ya na ngai Azali et Mobali, ngai deuxième, tous à 5 la famille, 4 garçons, fille moko. Na botami na commune Bumbu. Donc na botami na commune Bumbu. Na Bumbu de baibinga bien. Na bani théâtre na nga mwana muke, na te bani théâtre bana 7 ans. Ok, moi non qui les tu tombé dans nous licho. Pendant la pousse Yo za makamuna moni Beta sur le licho ba. Ko non fille licho, moi na boti na barumbu. Na fait été na Bumbu, na Bumbu. Na mona Bumbu. La vie c'était comment un licho parce que tu ba vie ba réel tu passer na bo mwana ba circonstance makam ton licho abota mi uzaki de uzaki moi na mi balé. Vie c'était comment la vie. Oui, merci. Vie na ngai tu ya na vie papa na ngai na mbongo te donc tu as na vie mo ya moi passe faut la vérité tu as na vie ya moi passe ndenge na bana bino ndenge na koliboye na bana na tonga ka wese pa na biso à part lo nga siko na petit chanteur na zo sa théâtre siko zo be na petit mijeuse bato ba yebi ta ba yuka petit mijeuse ba yuka Papa Koba ye ona ko Papa Koba na ki mona muke na bana yiba nguba to sala nani na vie na nga kufa Vemba ye azai vie na nga quartier Saint Edouard. Comment moi na au théâtre malgré famille avec les familles pauvres. Oui. Difficultés avec na bakati famille, vie c'était papa na biso so yuka na kika petit chanteur na kika o akeko yo na répétition bana u betanga mabene ba onti le. Voilà. Ah oui. Mais c'est Rwanda, si ko ngai ba na we anga ya mulumba. Yamulu. Oh Yamulumba toleli Yamulumba Yamulumba toleli Yamulumba ya. Voilà. On va dire voilà. Vraiment. Wana pena donc nazo beta on a na ça succès ma belle kati. Ben na ça servant. Un servant. Mais tant on ça wana na ça dans la groupe na bani ko ça sur théâtre. Na bani ko ça sur théâtre. Ozotanga. Théâtre kade kotanga ba classe hermo keye on zo ki mamwa ba mbongo pe ko mwana te bani ba mpia ka bani. Mais na sosaka théâtre na beka na bosse théâtre ti mukolo moko boye tomati mo muke na catholique na tozana théâtre ba église quand ils ba fait fait de l'année tozo sa ba théâtre kuna nsengo nyangenda ayaka na ba tsori kama manzita ba kotaka ba théâtre nsengo nyangenda ta théâtre c'est peli nanga mabe
Abi mais moi on danser. On joue avec papa tout cas jeune. Donc on a joué sur benga na on joue avec jeune mais vous habitez dans tenga na lobaka boy. Ton était na ngai. Ndi abi na nga faut y nzoi boy sa test na nzoi. Papa nga na nzoi na kende sa test na nzoi on a on kama solo na sala test tende on a sa test boy. Na nzoi ba changa ba mona joie. Ba sa monsieur ministre nga na sa garde corps nsengo. Muto ala ta tene ba soldat wana garde nga na sa garde corps na ye. Nde seconde na kuma komisa na ba nsengo ya ngena tensenga vionam de a fesinga mo makas a former ngai nde na ko ma sergent Koba radio zoa na radio nzoi so bango sergent Koba ngai nde na ko take nsengo sero ba VS ba bazali ba sans souci mo kilimo be bazali ba papa na biso ko buli nzo bazali wana groupe nini wana groupe nzoi nzo to wala kuta ba nani na groupe nzoi na nzoi na kuta ba vie na biso ba sans souci OK ba sans souci ba papa lobe kimazeki ba mavila ba pembele ba mayumbu mama pembele ba mama nzita ba mama bipendu oyo na mona ba vie wana ba 25 kala na kina kuta ba na groupe nzoi ba vie nzoi vie nsengo ayo kufa tant nsengo kufi te kuta nsengo kufi nante sans souci na papa lobe ba ke poto o ba ke na poto première fois wa ke na poto wa papa lobe et tant ba ye papa lobe asali kimbatseke mo uta na bandade siko biso minto no kene mikota bandade azui ngai na kende meta na ke kuna na umbela ngate na ke passa susu passa susu na saso ba 3 mois ou 4 mois na zongi so na nzoi tinse wa okufa donc ntengo akufi nzoi continue bien membre ko continue ti nzoi na ezai mais ngaso na kina groupe na bumbu na bumbu na ba garçon ba sala groupe ezali ngai papa Koba na tatu kalombono iso sango Edouard nde to sala ba théâtre wana tant ero ba pe chanter ya souté c'est qui biso to sali groupe na continuer après c'est mon boy ba Tito balongwe pas sans souci mana Tito Fioti Adi ngapi na zero kwa cofondateur oui fait ngoma Adi Mujuri na pauvre nani visa basaka ba fana théâtre ngapi na zalo kwa cofondateur pour na zalaka tabasairo wana mais bachanga chef pana visa longwe pas balongwe pas sans souci bango nyoso baza una fololo alongo bango so baye na ngape bazunga ngape na nzoi na yo wana to sali ba fana théâtre to ngo betango nzonzi bani tinga mo yakolongo nga na sa groupe na pe ba fana théâtre na groupe ba fi ba garçon mingi baza kuna ba utana groupe na nga bana gumbu bana selemba bana ngerengere donc ngane na bana ko former bango ngana nde na zaboye na umeli pe na musala wa théâtre so na kumna 40 ans lelo na kumna 40 ans na sengo wana ya carrière oui à carrière papa na bossé ti ndeko monaka misala zo mana kina banzoi makina ba groupe pele mais ata ba groupe elete ya ka groupe sans souci groupe nzoi na papa lobe na ngai moko abo sangana ka na ba visa wala to so sangana so banzonzi ba so mo muto ba création danser ba so mo muto dongi so ka ye mame no now gang sabato si wanta on sa succès papa Koba nani on vous a kuta ki va ko tari moto pe a beta bon c'est vrai que ça dit succès eza ba bidi bazaki na succès faut qu'on dit ba Tito bazaki na succès ba bidi ba nani ba vient ça la pe bazaki na succès ba Dadi Kitambala bazaki na succès ba Mirayesa oui bazaki na succès faut qu'on dit ba via yeko ya utaki matadi ba bakata ba couleur bakata ba sere ba mogondo oui faut qu'on dit ba sere na biso na bangwa ba mogondo ba bakata ba via ba Gabriel ouais sere na biso nde yango wana oui papa Koba na tanga ki mpe l'histoire ya visa tous en membre question parce que na mbaki pe le kina joli na saki ne pe mission joli la kutunga mna zoye na théâtre ngana baniti na sa théâtre na komina ngeringeri et pas ngona ka pemena na zo joli na maboko na simbaye ngabi joli yango na sa théâtre ayebi yango be ngam na zoye ngabi bana sa théâtre ko sa théâtre ali apa ko bana ko ngati ko sa théâtre ya no sa théâtre ko sa théâtre sa théâtre bon je peux trop na visa ouais visa to joie na ye ba zuni pe to so na ba position ba école ba ni to joie c'était comment ça qui ndenge tout sur la marque vous avez tout ça qui parce que sur la marque bien mais si ya bon ça maman nzambe visa azaki filmoko azaki filmoko azako jouer malinga ba black te et ba ni na yaki kone ko tuba baninga o jeune bien te ayo akokimisa yo so bo jouer na bo so jouer pe bien te akokimisa yo Hollanda azaki filmoko na jouer abana jouer na wana black te visa azako jouer umita basa ba blo na ba VS basa ile wana sa moto na nini c'est comme si tu vas kuta ba mbela mwana moto to beta na bango
ça la venue comme on a dit on est pas bizarre moi pour faire moi en mars et on toujours beta moi les solo na moi comme na et ça la venue de ni comme on a artiste mena au c'est bolinga ka pe mingi à ça la rappelle comme par exemple ba fille au théâtre zaki visa zalaki liwa na ça bon visa liwa na ça rapso passe azaki moi na moko azaki ko donc ya gengi boy ngamne tabisanga ya lijo yo amwana bumu amwana kotem songa ngerengira yo kotem so foza nga to za na yo ya viena ngai usape théâtre kala mais abana bosser et ça kama wajuto kwa visa kufaka ça passe makasi to ya kutepa na bango ba sambo ba pagai mama bango pene ba kai na mwana ni katika kama mwana et ça nga passe mo ba visa kufi to ça boneza mukola nzambe. Non, c'est un petit solo, pourquoi parce que dans la BVN de Gonay, parce que je pense que moi je me vois la vision à la suivi à moi, on a déjà collé, je pense à coller après 12 ans, un moment à votre temps. Est-ce que vous participer pour participer à votre visa, vous connaissez ça rappelle que vous avez la moine à la tika, tous à la cale, ce sont vous avez la famille, mais ça fait déjà 12 ans un moment de visa pour faire. Est-ce que vous avez les canisiwana avec le Coluca et tout, il y a au Sangana pour qui ne rota la paix, moi non y a bino y artiste natika. Oh le bien mon truc justement papa, moi ba vite au col na ngo na mboko eza passe. Voilà. To biso ba to za boye so ki muta kufi après un mois 2 mois une année bokamati bolembi. Oui. Pour bozupe zate, faut que ba vérité. Mais biso bozu comme tel ezate. Voilà. Ba to ebele ba kufa pe bande komi ba kufa tika pe bana. So kanzi oyo mutu pe osalo passe. Wana ko ba vérité. Ngai seri mo ne na bana obenda ye petit na joli. Na obenda na maman akop na ngai na groupe na ngai. Bene pour ata moi muke boy mais siko asakoli na ya sakoma mais Leli à chaque émission nous avons une vidéo na soit Leli ami tout ça mingi il y a des gens au baninga ne ba collègue pe ba grand ba camarade mingi ya na ye au balingaka rozana yana bango mata na film ba benga ka été ngana groupe na bana oleka mais groupe pe le ko mikolo pe na ozo na ko benda ana ko benda ya pe mo sikitoko a jouer bien na obenda kuna tiko sa nisi baka ya mito baka ya bino neti ba artiste baza pe na boziko bi bozuizate o baza bi bazo sala makama minene ndeti na kaleti maman ya biso zo idaka bato mama ni mama ole naka ya mwana na biso ya visa tika il faut atanga mabebele bozuiza pas comme tel ko ba niti misini ko pesa ba ndeko no ba artiste ngai na ko ba mama ole vaza mama oyo ngana benga mama Maria waza motema mingi ya kusalisa mama wana blague mama wana za motema ya ko aider tanto ayebaka te mona visa siko binso bato na bato bandeko ba rapime na ye ba on ba ozwa nzela ba bite mona visa yeyo on comprend mama azali mama akoyeba mutu nyonso te akoyeba ndeni mwana visa mais so abi mona visa ko aider mama na aidaka bato ebele nati bomona mama saka mama moko mama Maria ngana benga mama Maria pona motema za nango ya munene ko na benga mama Maria pona ndika mama visa so balakisi ye bandeko na so azaka pembeni be ba papa be banani balite mona visa mama ko mbala moko aider. Voilà, moi on a dit tous bêtes que sur le monde qui combo ya visa tout ngela masolo na yo et ça va bien papa Koba au lieu c'est vous avez bakata bato belé beau jouer mais ça ba moyindo la bossa pena moyindo et ça ba politaire ni over ba sala papa Koba za na poto pour ba évoluer vraiment kitoko. Ouais merci ngai ko sala nga pena mutabandaka nga ezali mama Malulongondo akufa mama wana nde azwaka eloko na ngai akena ngo pa major Zolozolo. OK. Major Zolozolo nde mutasali papa Koba azori lo no film na yo film na ngai mama malu wana azwaka bana ngirengiri bana bombo azwi lo na biso mo ya kitu na pa major ka mission c'est la première fois ça izaka bana bomengo bana lunda to sala ba petit lava bana mo ba tebele ba internet ba mama mondibu mo ba tebele to sala ba mo série wana elo ngo za kitoko po na ba jeune série wana ba moto ko sala te papa Koba na o jouer ba mo no penaza ala dala to jouer papa dudu to no tamana to na utama papa dudu ba mona pela tala ma bia te garçon azana tala ne to tile lo ndenga nzamba obata tile nzamba so ko na major a tchobe na film est-ce que ton yemo major comment est-ce ko benga yo na ba film c'était comment bato ni okuta ba zaida na base ya major bisadidi ko politera pisi bato lelo ba guya ko sa musalo c'est le major ayesika abandi production abandi on sika c'est le na okuta ba c'est le mo ba ya be calamité po ya ki so troisième pièce na so deuxième pièce na monaka dadi kitambala na monaka nsakala na monaka ba ibakata bangwane nga na monaka mami ndondo te mami ndo basana ba se ba pima na bango mami ndo na groupe
salon biso tozala na les amis de théâtre maman linga ouais maman linga azalaki wana les amis du théâtre nde tobanobeta bato bapesa danger tosala pas major zolozolo azalaki mpe garçon moko alaki na motu ouais tosali na baalpha bokole batiti kalu bagile bavo mwamba tosali na bapolitique ebele donc tobimi tosali nasi bapiese toningisa mboka serait pas major tosala basylvie tosala mpe major tosala batata lopango alaka seri wana batushe ezalaki baguerre pene ndenge eza sikoyo te sera biso tozala na biso tokosala nde mwana koko tosala mwana koko babengi yani mosi babengi mama ipela babengi papa koba babengi buibui buibui mpe natangi ete mpo azali mpe mutakala babengi mpe baninga mosusu tosala na bango mwana koko ebetama kosala te kasi na bameta Junior, Majani, mwana koko ezaki ya titikalu. Oui, la titikalu. La titikalu, donc net mwana koko ezaka ya titikalu. C'est ça. Ouais. Si on a un zobati papa koba, vous avez retrouvé vraiment na théâtre sérieux là. Ouais, c'est vrai on ezaki bien, vous avez fait maman banda kwa bien, trop fouté là, bambo on va se faire plutôt fouté bandako. Moi pe ebene pe moi voiture pe zaki nango baselo wana ezaka maintenant ba ko kitaka ba makamone si ba CD sili ba podire ba kwekwe ba kitikiti les makamwe be baki phénomène de vie que ba série ba CDP comment on que bana poto sinon ba tombera be moi so alingi artiste ote pour artiste na pe ko jouer te CDP côté kamate ndenge to kola to vanda soki moto akei poto moto mususu eza nzambe ndenge asali moto na moto ouais ngato benga na peto pesa na mso ambote azane kuna na poto mona ite makambo ya sala kuna mais ni 7 ans na ko oui 7 ans bien 6 ans on a kuna na poto bon au bovani ni ba combien de temps te o to sene ba to sene na to kumbi inyanete o na 8 ans na tata docteur a tinga foza kana moi si moko o za kana ye o na bi vérité yo ngina ba na télévision yo pele susu te mamu ndi bunde a yenta kana mwana libala to nani kasi mamu ndi mwana deji ona lo mwana deji mwana ngayo na kokola hapa naye OK vous savez ngai na ye tout bien ego ba combien d'années ba 18 ans ba 18 ans à 20 ans c'est ça 20 ans tozana nda moko so solo poto ngaki to tinda kai na poto to famille na ye yo kabino basongi songi olinga we banenga mnatinda kai to yiba parce que to ngaki na mboka to do ba lobi ke papa ko ba usasa mama na maman ndi buté non tozana été engagement na ye déjà na poto bon na ebité e ponga na poto te na misu misa to te minete na misu mbale na ebi kula te ndenge makambo na poto so ka zana makambo eza nzambe asunga po bo abo te famille na ye ngai kuna tozana biso to sololanga na benga nganga na benga ngai oh nazana ye wana na juillet na lesegu tata inanete basi moi je déjà nazana moi si oh bon non bon point je peux donner nda te azana na nda kote azana ne pas na bango parce que maman ça dit que c'est comme ça déjà nda fa te oh mamu ndi pas na poto mamu ndi yo makambo awa ndenge yo plus yo so sala ndi mo songi ngene mamu ndi pas na poto kuna na poto azali penga bien to ba lobi ke papa ko bateka lopango moko boyo sala te ngana tika ko na kana terrain na kana lopango te na kana na mituka na kana mituka bon yana ye azawo pe yana bango azali na Allemagne c'est religieux na bengsa yi ouais crête na ngata ata disenge kotaka mais yana ba muta bengsa yi et banda 7 ans déjà ko sunga pe au moins 100 francs des ans te apesa papa nga kufaka $300 apesa apesa ngwana pena ntoka soki na zala maladi bina na likambo so na yebisi mamu tabo yepe bo osala te faut la vérité moi moi sabatu na do abani musala te so salaka abana edengai nenga za wana na penda azu kuna mpoto za papier so za mukanda omuna mutaza ni kwa za mukanda te na ngape kutumsa yemingi te ninga kutumsa yete mais so na sengie apesa ngai. Voilà, merci d'avoir abonné à Congo Liziba TV. Merci d'avoir abonné à l'émission Nabiso Kati avec l'artiste Papa Koba. Mais Papa Koba, ça fait un temps où Papa Koba a raté à mon anasoute. Pourquoi? Tu viens de la CD Bozala qui est trop bino.
Tu es bien qui le baillé, le YouTube est bon moi Mickey Nicolo, moi qu'est-ce que moi c'est bien. So yo zong singa mabe. Tu m'as bezate. So yo zong singa mabe. Ma bezate déjà aux zana biso aux zong mabe ba le qui ba ko. Nazalaki te nazaki na sa système au bona sa musique. Moi ba vient biso ba danga ba burongando ba ngadi ya ba sa musique. Ya nga pena ba itena sala no moi ba so des ans au so inale. Na beta musique na ngai. Na beta musique na ngai. Si on na ba di musana ngai. Balé que bébé les pas comme on a vu que vous aurez linga ba bo jeune ba ngote kai belé o ba so lo ba zubi ba ça ba s'imposer na YouTube bino linga ya so ki le ka lo bino ne za lukuta pena mona te o muto ba na muto be ponga pe ba ko sanga ba makambo belé so ki le lo na zaka muto na sa makambo melo na bomo na ngati mbila kufa déjà na ngaka te ngana tamona na ko banga nzambe ndeko mona ngabo motema na nga oyo na tamona ko banga nzambe. On a eu sur comme ça papa na bombe lioté ba tete on bébé lo bokela to malade ya on ba noté ngai kututé na ibi likamute makamwana so ba comme na ko tandenge nini na bi nzambe o to sambelaka abatela kabiso na ba vito matakata susu na ba mitu to tambolaka soko sala mabe na mutu e ko sala mabe parce que ça là on était OK ba bi oboke mu et ça mabe c'était comment expliquer ce nom pas ngai clair et lo koneti ya kubuka maladi wana nakuna kama mwana kama ngamo sala ngama wa mnisi mkomsu na bembe ya kuna moni ndeko ngwa zoya esanga mama mise bimangai gaso wana biso kenanga na Tito Jolas na ngolo bango te sanga pasi to na Tito tena kabinda to ifa to sa pipite mo amai agwa do mesa de kabinda e papa menga to kei to ekuta ndeko na biso oseya na ibaka yepete ngaka sande mogondo bazana Christian Petit na mama Zidane tanto komi na aéroport to kitite to etika bilo na hotel iske to zalaka to ke soma ba simi poto to benga na kini nde to komi to moni ndeko mo wa mwasi mta ibisa biso oh bande ko pe théâtre bazana hotel mo eza awa ona wana mission nzambe na otamula butu moyi bande ko théâtre baza wana oh bande ko te bazal nzo jo ta fi anga keneki ake ko sabango biso to kotina partito to soma ba sim to no so ko bi mato ba bazwe ba ye ba yambi biso na moni ndeko na ona oseya ona mission nzambe to swana te to finga na te ngabe na problème na te ngara to jouer bono jouer na te to mayona to mayona ba biso so ba na position mo ba ko beta samedi biso to ipona publicité ya mai biso to fa na hotel biso na papa Tito position na jour on peut coquer comme vendredi samedi to ke sa position yo ba le kam ndenge ça to so na pété to finga na te to sali position to sali avant coup de position wana ko mo yeli biso ba na papa Tito habite to beta position mo susu avant samedi vendredi te dimanche il faut que dimanche ou vendredi to beta position mon position pe simate to beta te to zo pe le moté c'est ko position o ya bango to kuta bango o ba Christian basana na mama Zidane nde to betaka to beti ngaya ba to papa ko bana na ibina ngati ngana sima mbongo te mbongo ezaka pa mukolo ko na pesa Tito mzazo mbongo azu mbongo ngai tango bakia mama mbongo Christian mtakabula mbongo nzoka Tito azu mbongo apesi ya pa Christian Petit na poto ayi mama ngeza naka azimbongo apesi pa Christian pe ngana vana kana chambre ba yebo nganga pa pisinga envelope na ngai siko ndeko wana nani papa seya akasanga mna zambongo ndo ngai ba tukulite to lamba ba monsieur beli moi sine tendresse à l'autre à mon abino bozo ça les réunions ya biso to sa réunion ye azanga succès ni ko le biso to bani kula na kapinda to kende to sala ba succès ba ngola to so ba mbongo to so ba 8000 ba 5000 to zo bon ye lek na biso to sala ba succès ne pona ni pona magman buta wana ya pona ko lomba biso to mona ekuna alek na biso to ye maniti to sala ba pollution tango sili mutu na ndenge na ye to ye ba to mta pesa enveloppe ona lo miso nzambe so na ye bakili kama mutu na ya tambula na butu moyi be na kufa be ba to tango be kar be lo mo sala mangai ya muna ben na ba to théâtre na ngapela ko za mingi na ba tête ko oyele ka sala musala na lungwe donc gaso wana to sali na position peut te jouer à jouer peu bien to jouer pe papa Tito ke na mbongo papa Tito ke na mbongo apesi Christian Petit bango za hotel kuna na bango tango ba ye ngana na lika bono nga enveloppe na nga papa Tito epesa nga enveloppe o ya nini o mbongo bosala ki mbongo na ngati siko après on a to zongi na akini to zongi na kini o boke malaki ni abeli ni mona na sala ba finga na nani ba beta ki mbata na nani ba sola na eloko te on a bébé yo Zidane papa Tito mama lukuta
ngai bitu ngabatu komo na kotika mais le dérange la population bi ba très très sérieux on a ndoki te sikoyo ba ko comprendre yaki papa ko bate ba na bisa bino vérité ko manango ngana bi kam na ite ngana finga ite ngana sima kisite ngana tamuna ko banga nzambe ndena ba na ba vérité na za mona Jésus na mona Yesu ma c'est so meki ngai ko mona ka moto ngana mona mama Maria ndena ba ko sa blague te ko ta kombo wana to ta ngapa mate ngai ne mo nga bolek na na kota na ngate na ke sima kisipo na sima kisina na misala na biango te et so bena zangi mbakisi mo mona ndako na danse pamba panga danse ngana sima kisite na tamuna ko banga nzambe alors taunde ko ngana alba biloko wana surtout ba lebiso alba ndo nani Christian Pet na poto to ika Christian Pet ngana na kini papa ko ba ngana finga na Zidane ngana finga na ete papa na miso nzambe na lobata na ofo miso nzambe zamba we wangai ngai batute ngai tena sala makama mabe na sala mutu mabe na kisasa ngai batute la ki même na famille na yo même na ba famille nga balinga to funda balinga to funda mais bande kumso apesi ngate so funi so ko aza mutu ya mabe tika bo mamutu mais ti bebe o yeba ila nga makama na ba ko ça peut être route na nando na biso papa océan bon to mona na kini tele tango le mwana nga kufagi awa esa nga mawa so na moni esa nga mawa obi ba vinde to tambula boy papa mutu na vina ye comment que mutu va comment paralysé on a que ba chabino charge moko tu vois pas ata comment ça bino te mena moté mo na mutu ça passe makasi o ta mutu pe za kina bien baby faut ko ta to ne to tambula boy to za ma bébé to tambula ba famille to za ma bota so la famille to za na ba camarade to za ba mpiaka ko kanisa ba msusu o minga ermo boy makanisa ko mena ngebe ba docteur abi keba o kansa pe ya maka bebele olandi ona olobane za vérité to to maka bebele to sa ba famille to sa ba collègue to sa pe na biso mo maka na biso taso ikamo blessa kayo kanga kali kamo na mutema longo la refulango ko na to sa kamo na mutema o so pe malade voilà o comprendre ona olobane yo to sone miso bien na lobino pela bien faut ko za libre la vie ko ça libre nzaba ozwa te ça libre ce que le niveau est message niveau pesa na papa océan au choc ça c'est un pardon na olbanini ça c'est un pardon aza muta mokila ça c'est que ça qui ne ba checker ne répond oui na bi pété wana ne bi na ngate donc c'est un pardon nga pesa na libre ça na ngai aza ndeko na ngai ngaite ala ça vraiment passe ça passe muta za bela ka muta kene boyete ça passe na motema mwana mbala za bien non ya ofo na vie ko tambula ko banga nzambe we banzambe so we binzambe neti ngane na zaka boye po kene na banga biloko makamu susu ne ata mamu ndipto zakine ndako mo abana ko banga makamu na ngaka makamu te voilà na ngaka makamu te no mo ngabo ngana zwa te na zaka voilà mais voilà to comme d'ailleurs chez moi kena sur la biso l'autre moni ba artiste VDP ba ko kindaka bakingaka ti bakokendaka bebisika bakokutana na mama ni mama papa ko bapezo occasion ya l'inviter parmi ba artistes tout babengisa bango ouais mama di mama na kende mbala moko o babenganga na kende na bonane to kenaka bato babenga bato bele ko pe série to ana ba pauvre dadi ngana kenda mais na pena na zo chance okutana mama te na kutana ibo na so anaye na zo chance wala te ona balika masolo parce que moto salaka eloko mo bazo ba aussi sabidimbo bon il fallait nakutana mère c'est on habite c'est eloko ni eleka tile na kutana mama te na ça c'est sabidimbo na zote na on bongo mosoto na zote mais ne ba te peso mama e ba bien e ba te na zote na sonza mais tobi ki ba commander tout ba sala ngana zote ngati le na la auteur compositeur likambango papa ezaka dami di monekene bazalaka na ba batu mususu nga na joie na uti pena mboka na ekopesa sango ya Kinshasa et changer na kela mboka to sala na campus kuna asala mais na tika ngo ese na tika na lela na mo yo na olbate na taka mokolo ezali so nzama ozinga na zwa te na nga na kutata na mama boy tende na kutana bona eso na kutana na atel campo ya Dubai ni ba kendaka yo zalaka pe paramètre pété na zate ça te dérange aussi pour moi na ke ba ninga ba bon eko dérange ngate po na ibi nzama sakat na ngai so les jours na ngai ba obenga ngai mama obenga ngai donc na mtu saka penate kaka moi passe mon cœur que comme que bon ne ba la ba ngam na misi bango bo ba na so une chance peut-être une chance akende mais bisu nga papa na kende te eza na problème te eza nzambe ayebi ko un jour ngape
eko simba na zamba yebi toyebi ke émission oyo bato batalaka yango par de le monde entier sans ranki totuna makambo kaka oyo toyebi parce que bato te papa kobala bafaçon ndoki mabebele moto ayebi yango pete ngai yeyo nazala ngai natambolaka so nazalaki na mabe ya moto mbela nazwa mabe nakufa mpe nasalika mo boye lokola natambolaka kobanga nzambe na basango balobana papa ko bazala kalme bapasi balobina azala kalme komituku eza te balobelo mabe bakango nango te eloko na kapta na motema na ngai ya mwana balobelo bakango nango balobelo nde balobaka bapasi balobaka balobelo likambo bakango nango mais balobela yo bazwa oyebi kani balobaka te donc ngai lokola bazwango nango atikota biloko wana te. Voilà pourquoi on va bien côté le roi télé mais surtout le théâtre canin le c'est évolue comment nabi na théâtre kala ezaki na toyaki na moi respect on a bien ma chance on a bien kwedi on a bien bona on peut ça moi respect voilà mais oya sikoyo pe sérieux on ezaki to so moi un mais oya sikoyo comme internet comme belé mwana na mwana na so moni ba chez mo eza on a kishasa ba groupe comme ebelé et comme mata 100 mutu na groupe na yo na télévision le na télévision nazo benga bato baya mais siko bato na mboka basala théâtre bato so ça ça muzute pe ba petit na biso ba komo zo théâtre kwa musique okomona balati ba nini bana bobano biso ba théâtre to dans la moins logique mo boy théâtre to za ba musicien te ba musicien ba na ndenge na bango mais biso to kolata na ndenge ya ba comédien to zo ba artiste to zo pesa lumière ya to zo pesa lumière ya théâtre to ça te lo mais comment ba musu ba pagai na bango ba nini surtout ba bana basi bana mibali mais so moti total maman to fani beto tala théâtre MC baby théâtre ndenge zalaka te théâtre baby ba sero pe mona mindono alati propre o mona penalty puta au jouer kitoko ba toko ba maman to ba mambo mengo ba jouer o tel pe maman mengo jouer alati propre kitoko makasi ba maman chapeau to mona pe théâtre na biso ezali mais sur théâtre ne comme bana ba mola ba kiti calçon kiti coupeti awa akiti papa boete. Voilà, toi qui es bon, le tuto est basico évolution, papa Koba c'est évolue comment, papa Koba zana est bien, au vent de Sigamora bien, résultat sinon Pessiga bien, mais tout ça dans c'est bon. Bon, papa Koba nazana moins baisse, nazana baisse faut la vérité, nazana baisse, donc nazana awa, nazana mutukate, t'as makolo. Nous avons un terrain, bon terrain, il y a un terrain, on a un terrain, un terrain moko, papa Kufagi, ngamu na kundi ngamoko. Na bat na poto, papa singa mama kemke kundi. Mama utu kufakala te. Mais ngamu na kundi tutu, famille mama na bat na fola, so les là on regretter. Papa na fola mais ngamu na connaissance na ngamu na kundi mama. Mais papa na bana websanga bo habite, moni le pango za munene. Kamata ndako to nganda ko lingi. Ko za mona mo webani pe ba wa za sta to nganda. Papa na to nganda ko munene e pa na biso. Atungi ndako ekomi na suka so oyo ya filma ndako ekomi na suka ekomi ka eloko etikali kaka ba chevron batole na ba porte na mona sima eloko etikali yango wana palese comme ya monene ça pour la chambre ça de bien cuisine na ba doara biso ka 5 na famille na kin toza 5 ndako mona yaki na ngana tonga avant na pesi leki na nga ya mbali ninga pe atongi ndako na kuna na lupango vie na nga pe azimwa ndako na yele na sama sa tongi sento problème exact après mais personne na raté l'autre toza bien donc venez ici kana na place na ngame ngana ovana kuna te mais sikone tinaza awa naza moi baisse na palisi na futi la wana moi misala so baby eza so ndenge ezali te bo babimi na pali na za soute na ko ka mbongo ba garantie pour na ndako. Voilà, merci à abonné tout à Congo Liziba TV. Merci. Ndako ne sila ne sonda ko sili ba no pesa moi. Papa ko ba rota la caméra na biso. Rota la caméra na biso. Caméra ya mona. Oui, c'est biso bando bandi monde artistique oyo. C'est un artiste ni Margot Bossana, Margot Tika na Margot Leka. C'est un artiste ni oyo Ashoka Papa Koba. Oyo Ashoka na monde artistique. Ka sala lo mo be ezayote tuza na mope ya moto toli Ashoka pesa pasi moko be Margot Tika eza artiste ni Ashoka. Kaka ndeko na lobi nani comme nani? Papa Oseya. Papa Oseya. Yango na kasi. Voilà, message na tout ba la donner émission na biso pour ça nous moi noki parce que vous avez na ba appel ba rendez-vous ebele pour tout voir mon ndenge. Merci émission na ça ba émission na mona ka ba émission ya ba lengi mais o epena eza poser na sipena émission na yo pe muto to na mitu na pesi merci na pesi merci na bande ko nyoso ba kolanda ngai pour bata poto bazanga te fo bo mabanga yango saka biso président coach na Mwanda na pesi mbote ala na ngape Pitulukaya na Kampala. Alain Django, le roi de Chicago, na kata Suisse.
napesi mbote sika edoka ungu banani napesi bino mbote napesi mama Magali Bokongoni na kati États-Unis napesi mbote mama Monique Botumbe akerera mama di mama napesi mbote esika ozali ozala malamu na bato nyonso to papa Tambwe na kati ya Londres na mama Anita Production napesi bino mbote napesi epa ya Nono ba Diamant na kati ya Allemagne Christian Petit pe napesi mbote okomi parisien de bandeko na ba Jani ba de Londres ba 2 minutes ba mama Mundibu ba Meta bino nyonso bato baza kuna poto ba molai ba vie na ngako dia nzombo napesi bino mbote na ngaba bino mingi napesi mbote na ba fanatique nyonso ya mama Maria ba fanatique nyonso balinga papa ko mwana mama Maria bana catholique napesi bino mbote ba sango ba pasteur napesi bino mbote mama di mama Olive Lembe mama Denise napesi mbote po baza ba kondela biso pe ba mama na biso baza mitema malamu napesi ba mbote napesi gouverneur na biso pe ya Kishasa papa Jean Ngobila napesi mbote po aza papa moko pe aza Bosembo mokonza mboka pe napesi mbote papa ko baza na carte ya maladie oui naza na carte ya maladie napesi mbote na mutu nyonso oyo alingaka papa koba yango na yembaka boye oh mama nasali nini po babeta ngamba ta na sima mokongo nanga mama nasali nini pona sepsaka bino mingi numéro nanga ezali obeti ya Willy Mouchen Koda Mboka pe napesi mbote na bosoko ya Willy Mouchen Koda Mboka napesi mbote Abedashu mikolo yo bozo sala makambo papa ko ba yoana nazopesa numéro nanga Eric Mandala boss nazopesa pe mbote tendai maboko bank nazopesa yego na wewe mutasuka na ba musicien to ba bien na ba musicien bakabaka bazaka ka misatu Jibem Piana Papa Chéri Motopamba batu bakaba baza misatu Jibem Piana Papa Chéri Motopamba na motema zana ngwa aider papa Jibem Piana mbote ate yo za moba vana ma pe jo yali ka ile ko so na sali yango abambi ngai papa Jibem Piana esiko zali to za bali ngai lo mosala de ça ya mwana ba misise na biso pe ba misise biso ba werason banani na linga bilo héritier rijepe akabaka mwana malamu susu o pe bila fila azoya mikolo pe bote nani o sala ya kipeka tu atonga koti nani kipeka yo nani oyo ele ko nino bui jobo ele ko za solo nani oyo nze mama ngai na oyo ele ko nini yo zali moto oyo nini yo zo bomba na sima nzete ozali moto soko matina mutu koko vana bien comment on a qui peka yo qui peka ele ko za sarte solo longo na mwana ngai te biba yango wana tsaka merci maman Nathalie Fiki pour FBT maman Nathalie merci Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT agence Ozo Sunga vraiment ba artiste comédien ça mama kito ya boso boso alpha ligne les véritables mbakasa tantôt na lobi yote romona yote na lobi yote alpha ligne pe na fait son mode ce zali merci. Toujours merci à vous de tout le monde qui est venu pendant le ketchup, c'est dans l'émission la mission Botalaka Congo Liziba TV, mission de l'ingabino, bon toujours que l'émission et tout le monde la sima Jonathan Dario na sima caméra, valimba la déjà ce week-end tous en Turquie, va na tout ya Turquie, vous la mission tous à la wana pe Turquie tous en Djobour, ukutana ba tebela pe tous en Cape Town, na équipe mobimba ya Congo Liziba TV grâce à papa pour le Fiki pour na maman Nathalie Oyo bati radio de FBT l'agence aux entretiens de locaux bientôt FBT na Tunisie bientôt FBT na Turquie bientôt FBT et Otambola partout dans le monde entier na Kevin Panabino toujours Moussala boye bele bosangana mais d'ici là Kalaté na oloba boye Kalaté pe bonomo na biloko na ngai pa na ye to tsana na TV la TV déjà de retour na pesa na zongi déjà papa ko ba pesa na déjà mikolo na zepa na ye petit achanga ye toza et ça la bien et tout moi mbala sima bisous bye. Cabinet cosmétologique docteur Guilain le bourgeois Zamber le poso okomaki na poso lokola ya nyama lokola ya kewa lokese to bengando docteur Guilain le bourgeois azozongisa poso na o neti na filme très belle et naturelle fréquentez Guilain le bourgeois. Ici ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le bourgeois. J'ai de la peau
Capador Taguila le bourgeois. Yaboye Basua. Basero Baninga cimenterie Vanda. Taya Kano. Taya Ndroï. Taya Kilo. Oziwa. Taguila le bourgeois pour voir un offense. Trop. Pour vivre parce que vous avez besoin. Ils ont fait place dans mon corps. On fait une peine d'aborder. Olingi pendant peine d'aborder. On a la poêle à bébé. On s'en vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.